Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Merci vraiment na baïni surtout au Bolandaka. La reine Zinga Otobaka, TV Moko Batebele, Tonton Seka, c'est très candé, toujours Netobara. Le lot toujours bêta, continuer les solo na biso au Boka qui a Christelle na papa naye, oyo papa naye lingakie, papa naye famille naye ba tindake na Europe, ba boyaka vraiment azalesika moko na maman naye, et puis il a eu autant qui Kinshasa après 16 ans passés à qui kokutana na jeune fillette nanzela nzoka mwana oya mwasi bakutanaki na ye nde mwana na ye oyo balinganaki vraiment epesi pasi mingi koyoka lisola boye eza vraiment pasi mingi bandeko na ngai vraiment toujours ça la continuité nango yango toremerciera toujours nzambe oyo apesaka biso souffle de vie ye nde mutu asalaka kena tozala. Et puis merci beaucoup sur na maman la reine Zinga la patronne na lobaka toujours patronne oyo bakosolo na bato patronne oyo azalaka vraiment bien na biso kani ezalaka. Merci vraiment la reine Zinga maman Moboto maman oyo vraiment azalaka na motema mawa na bana na ye. Merci lisolo na biso tosukaki esika oyo maman na biso ntango mwana apesi ye message ke non akoyaki à cause ya papa oyo maman alakisaki soi-disant papa na ye nde mobali oyo adivergeaki ye nde mobali oyo apesaki zemi me mwana ayebi ete ke azwi zemi lelo oyo papa na biso aza kuna na koma mwana azoyeba te abanda wapi asuka wapi. Famille ya maman na biso bayoki makambo oyo basiliki. Famille ya maman babino trop c'est trop. Liboso mwana na biso azwaki zemi famille na bango moko balongolaki makolo ko blâmer biso na place biso tozwa mwana na biso mosto ke kotika e bango baye na mwana na bango mobali bakebisi oyo ya biso bango babebisaki. Et puis tala kibondoki eza na famille na bango bakontinue lisusu kozwa mwana na bango moko koko na papa oyo aboti mwana na ye likolo ya bilingalinga miso evanda esika moko te. Lelo abimi na mwana ya mwasi mwana ye akomi na zemi na ye toyebi te bandeko bozolanda biso po mono bakobota abenga papa ngonani mwana akomi mbanda ya mama siko bino baye bozolanda biso naza posa bo expliquer ko expliquer biso faute eza ya mama to faute eza ya papa to faute eza ya mwana to faute eza ya famille ya papa parce que famille ya papa ne mutu basali lelo makambo ekoma boye. Famille ya papa tango mama na ye azwaka zemi na ye batindaka papa na ye na poto bakebisaka mama na ye keno zemi wana eza ya mwana bango te. Pourquoi? Parce que bango baza na mbongo ebele. Mpona nini bato kozala mbongo mingi bongo kofaire souffrir mitema ya bato bazanga bambongo mbongo esilaka mbongo balukaka ngo epuis moto apesaka mbongo eza nzambe sikotala esika mwana na bango asikoa akomisi mwana oyo aye moko propre apesi ezeli. Famille ya maman bake na parquet bake funda maman nyonso ne komi na parquet bake kofunda ke non mobali ya mwana na biso abebisi vie ya koko na biso epuis na ya mwana na biso ya mwasi. Papa wana oyo abimisaki mwana ye atindaki na Europe tellement azalaka na mbongo ebele ya lobi bango bayebi mwana wana te bayebi mpe mwasi te parce que bango bazwaka mwana bango batindaki na Europe na nde mpe mwana bango aye na kin atika kopresente bango mwasi mosusu ye azwaki te ye akonima mwasi oyo mwana na bango akonore akoya na ye liboso na bango nde mwasi oyo akonima makambo nyonso surtout bazoloba na ye ayebi yango te epuis bakokóma na parquet te
bayebi eloko te mwana bango yebi eloko te mwana na bango aza na mort bazo te parler aza na coma bazozela jusqu'à kino mwana na bango akoyoka bien aloba vérité soki mwana na bango nde alobi vérité nde ye aza au courant ya koloba ke ça va mwana na biso mutu abebisi via mwana oyo aza na zemi abi pourquoi bino bato bozala bapauvre so bomoni bato baza na mbongo bolingaka toujours kodiembe na nsima bato ya mbongo pourquoi mwana wa moke oyo mwana nga okende wapi parce que eloko nini mwana nga akozwa na nzoto ya mwana mbala moko bobana olobaki mwana na nga apesi ezemi soki oza na posa mbongo boyebisi nga na osala nyonso nakabela bino parce que yo deja na pekisa pembe na mwana na ngai okosela ekutu zemi mwana yebi te elelo susu ekomi keno mwana na ye eloko nini ezolakisaki mwana oyo aza mwana ya mwana na ngai seke fo tokende na teste ya ADN toyeba soki koko oyo ozoloba ke aza koko na ngai nakopesa yo la moitié ya bozwi na ngai mais soki kaka aza koko na nga te nakomene vino dire na yo na mwana parce que bokomobebisa réputation na nga bomobebisa kombo na nga na babétise na bino oyo nayebi mutu na makolo te bandeko famille ya mama na biso babisaki papa abi bambongo na yo towana ngo posa te soki ezaki mbongo moto ekotisaka moto lola mebele leo bakota lola mais tellement mbongo ekotisaka nango bato lola te eza ne motema ya motu na etamboli ya motu nde ekotisaka moto lola tondimi ovanda na babien matériel na yo biso kana bapasi na biso toza na besoin boyebisa biso vérité nani apesi koko na biso zemi parce que mwana na bino bosala nyonso bolongola pembeni na mwana na biso boloba zemi eza ya bino te aboti na bacondition ya pasi ni mbongo na bino ni layeti na bino mwana lelo akoli mwana na bino kindumba misu emesana kotala biloko nyonso kaka ezala ya mabe ekotala azwi su mwana oyo ye moko atie ezemi ta lelo place oyo akomisi biso nano momona te bato ya mbongo basambi na bango mpe bakangi bango oyo olingi basala yo te pourquoi ozosala yango bana ya baninga mpo oza na mbongo obi pasi nini opesa na motema ya mwana na biso ya mwasi tokasa eta mosu esila mais okontinue susu kobakisa pasi likolo ya pasi papa na biso ozolakisa nini eloko nini ezosala yo keno osalaka makambo oyo ezosala oyo oza na mbongo bandeko ozopesa pasi komona ndenge mama na biso akondi na ndenge mwana akondi tala moto aza na zemi ya mwana mpe ezopusana ekomi deya na 3 mois papa mpe naumeli na kati ya koma parce que azobouge te kaka nde bazalaki wana famille ya papa na biso bazali na telefone ya mwana bango sibitima telefone esone Europe ebenga allo bayambi mwasi ya papa oyo azalaki na ye kuna na Europe soi-disant auti kokufa na sida babengi sikoyo papa mpo bainforme ye papa na ye azoyoka nde bazoinforme ke non mwana na ye mwasi na ye azalaki kuna tokufa na sida papa vandi calme akosi koloba te
papa bengi bandeko na ye mo pembe na bi, est-ce que boyo yoka onga na yoki na matoi na ngai batini toyoki eloko te? Est-ce que oyebi ke Richard ndaza wana mwasi oyo banda kovivre ne kuna na Europe bato beyanga siko atokufa na sida? Richard aza na sida te. Papa sini mutu, papa azwi bandeko na famille babaluki bazongi. Bandeko na biso mpe batikalaki na mama na biso akoka so kolia te, azoka kimia te, azozela pardon jour mobali akoyoka bien, mobali ameka ko expliquer nanu oyo ya yoki na matoi ya mwana na ye soki eza yango to yango te. Mwana na biso mpe maladi mpe koma kozwa ye, maladi vraiment déranger parce que alata souci na kati ya nzoto na ye. Azo raisonner siko papa na ye, papa oyo abenga papa, mwana oyo akobota abenga pe papa na ye papa. So azo yeba te abenga papa na ye nani? Chéri, papa. Ape mwana na ye akobenga pe su papa, akomi mbanda ya mama na ye. Et puis bino ba jeune fille oyo bomonaka mituka etemisaka bino bomona mituka te, soki batelemisi yo fo yo telema. Bandeko na nga basi okeba na mituka etelemisaka bino, okeba na bizwazwa, okozwa ndeko na papa na yo to okozwa papa na yo, okobima na ya na yo sans que oyebaki wana papa na yo. Yo mutu no balakisa o papa na yo te. C'est le moment où tu na maman na yo, maman et papa na nga azalaka wapi, surtout bino bana basi o bozoko la kola sika. Tala likamu oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi. Je mosu na mutu ndeko na biso ya mwasi alali, asali crise. Bakimi nemba na hôpital, crise asalaki, makile bane déjà kobima ye. Mama na ya komia olela. Ba docteur balobi ndenge asali crise bongo, nde makile ya no bima wana akoki pe ko perdre mwana. Mais poto garder mwana azala ezosenga mbongo. Et comme kosenga mbongo ebele na ninga ba kontir te. Et comme na tamo ko boye, boye ba minanga ya Kongo ko asima na nzoto. Il faut mbongo. Et ça la ki pasi mingi na mbongo oyo basengi mama na biso azoyeba te akobanda wapi akosuka wapi. Soki pe basimi mwana na ye te, soit mwana na ye, soit zemi oyo eza na nzoto ya mwana na ye. Mais famille ya mobali na ye baza na mbongo ebele oyo bakoki kopesa pe mama nyonso esili. Mais siko balingaka kosentir ye te, baboyaki mwana naza mwana na bango, baboya pe yeke aza mwasi na bango. Vraiment ezosala pasi na bandeko nyonso bozolanda biso na kati ya la Reine Nzinga TV et pas la patronne moko. Maman azoyeba te asala nini na mbongo oyo basengi na hôpital po basimba mwana ye, po vie na ye ezala toujours na bomoi. Merci na bino ba vraiment bozora temps ya koyoka biso na kati ya la Reine Nzinga, bolandaka biso toutefois na ndenge tobetelaka bino vraiment solo na biso. Merci na bino vraiment, bo continuer toujours ko partager lien na biso, puis bo continuer toujours ko s'abonner. Tozana toujours pour na bino pour na koya ko solo na bino ko betelaka bino ma solo oyo. Merci à toi vraiment à la patronne la Reine Nzinga na espace oyo pesa biso vraiment na kati ya la Reine Nzinga TV. Et puis na kolinga vraiment na pesa numéro oyo bo bana ko benga
pona kosololaka concernant masolo tozobetela bino na kati ya chaîne na biso la reine Nzinga. Babi na kati ya la reine Nzinga vraiment oyo nyonso aza mposa babetaka lisolo na ye, oyo nyonso aza mposa conseil mpona vie na ye to eloko moko boye ekomela yo vraiment obenga biso na numéro oyo nakopesa awa ekosala bien mpo bandeko. Benga biso na numéro nazopesa sikoyo awa ekozala bien. Toza wana mpona kosunga bino, mpona kobeta lisolo na yo, tokosunga bino vraiment bandeko na biso. Numéro na biso ya telefone oyo bokoki kobengaka biso mpona kosola na biso, mpona kokomelaka biso toujours pe eza plus 49 150 668 70 pardon 003 na baneli plus 49 151 66 870 003 obengi na numéro wana vraiment tokosola na yo et puis tokobeta lisolo na yo ekozala vraiment bien makasi. Napesi mbote na nga kana ezalaka na remerciaka toujours bao vraiment bazalaka pembeni na nga mpona kosoutenir, mpona kopesa baconseil. Pourquoi pas na mama na ngai olobaka toujours mama Congo TV, pourquoi pas na manager na nga Beni bali Djoko makasi vraiment na kati ya Maroc. Beni yende masolo babi naza toujours na manager mibale na Dodo Kala Lianga, et puis pourquoi pas na petite sœur propre, ma fille réelle babi chinoise na biso, pourquoi pas na Sada Kande Jos Kande Mariam Kisatre babi yone makambo, pourquoi pas na ya Mami Chitoto Posilia Kande Faroni Kande, pourquoi pas na balobi grande sœur na propre Bibiche Kande Mbouye. Vraiment ba merci na yo place oza na ba soutien na yo toujours la vie na nga. Et puis pourquoi pas na Laure merci na yo vraiment place oza. Et puis pourquoi pas na Papa Philomo Pepe, merci à toi on va savoir où on va soutenir maman la reine Nzinga. Pourquoi pas na Papa Makou Mavinga 007 James Bond babi, Papa Makou Mavinga 007 James Bond ba o ba soutenir maman na biso la reine Nzinga na kati la reine Nzinga ba o vraiment botalaka toujours la reine Nzinga, bolemba ete bo continuer toujours kotala pe ko soutenir ye, bo partager ba lien na ye masolo vraiment ezali toko bete musu suite ya lisolo na biso boyeba est-ce que papa na biso ayoki bien to mwana na biso basimaki ye po abika to akufaki. Tokobeta ngo vraiment na troisième partie bozala vraiment toujours ebele mpona koyoka biso ezosala biso bien, toyaka mpona bino mpe bozalaka toujours mpona biso. Merci vraiment na présence na bino ndenge bozozalaka toujours na kati la reine Nzinga et pas la patronne oyo ayibosola na bana, la patronne oyo azalaka toujours na mawa bato. Vraiment merci vraiment, je vous love, bye bye, ciao.